Seigneur notre Dieu, merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Navande kwa landinyo sur Voice TV officiel. Topesi mino merci na kombo na Yesu. J'espère que bino nyos bisika nyos bozali boza malamu. Bandeko lelo toye lisusu ndenge tolakisaki la fois dernière que ndenge tolakisaki ndenge nini okoki kosala kwanga na ndako. Tobandaki na étape na biso ya liboso oyo ezalaki koma okoki kolongola misisa na kwanga oyo babengi kopompe kwanga. Toyaki na deuxième étape na biso oyo ezalaki koma okoki kosokola kwanga. Siko oyo ezali troisième étape na biso tolingi troisième partie oyo tokotia yango na saki mpona ekita mai. Soko okei na chaîne na biso oyo ezali na kombo ya Voice TV officiel okomona ezali na première partie ya ndenge okoki kosala kwanga, deuxième partie pe oyo ezali troisième partie na ya biso. Sikoyo kwanga na biso yango oyo si tosokolaki bomona nde tosokolaki totikaki yango tobwaki mai sikoyo tobandi kokende kotia yango na kati ya saki. Merci tolanda. Totia na saki moni botolakisaki bino bassin awa saki na biso tobongisi nazwi na nzungu na ngai nazozwa nazotia na kati ya saki boye. J'espère que bozomona po moyena tombola bassin nyonso eza te, moyena tombola bassin eza te. Nazozwa na nzungu omoni nzungu na ngai yango oyo natie kwanga na kati nazokota na kati ya saki bozomona ndenge tozosala tozokotisa na kati ya saki. Tokutani juste après nasilisa kokota yango nyonso na saki ebongo tokolakisa koma tokosala yango. Reste ya video. Merci. Oui, bandeko na nga wana tosilisi kotia kwanga na biso na kati ya saki. Sikoyo tozokende kokanga yango. Tozokende totebe bomoi kwanga na biso eza na kati ya saki. Tozokende kokanga kwanga na biso po ekita mai. Tozwi boye tosilisi po mai totie boye tolakisaki ndenge totie nyonso te po na video elingo za molai. Il faut kokanga yango vraiment bien. Il faut kokanga yango bien po kwanga ebima te. Tozokanga yango boye nde kopermettre mai wana ekita. Tokangi kwanga na biso bien. Tozokanga kwanga na biso bien. Tokangi kwanga na biso tozokutana. Oui, bandeko na nga sikoyo toye awa oyo bassin na biso tozwi passoire na biso. Omoni passoire totie na kati oza nona oblige ya kotia passoire te okoki kotia eloko nyonso oyo omoni ki ekopermettre yo. Problème na biso eza tozozwa sikoyo kwanga na biso tokotia yango na kati kuna. Raison ezali mpo totie passoire wana po esala te ke kwanga na biso efanda na se. Po soki kwanga efandi na se ya bassin kaka na kati ya bassin boye kwanga ekokita mai bien te po mai wana nyonso ebandi kozonga na kati ya saki. Siko ndenge esali boye esali ke saki na biso efandi likolo ya passoire mai sikoyo ezotanga nango na se kuna ezopermettre mai na biso ekauka ekita bien na kati ya ekita bien po epermettre biso pe osala kwanga na biso. Awa nga sikoyo nazosala boye boyimbisi mwa moke naotia boye po epermettre kwanga na nga saki na nga efinana bien. Efinana bien po mai ekita. Donc tokutani na bino na otika yango boye ata ekofanda boye ata pendant 2 jours. Ata pendant 2 jours mai soki ekiti bien efanda boye ata pendant 2 jours so mai ekiti bien nde tokoleka na 4e étape na biso oyo tokosala sikoyo kwanga na biso. Donc merci beaucoup na bino nyonso bandeko. Tozo continuer kaka étape par étape tokolakisa. Merci. Bandeko balandi ya Voice TV officiel bomoni tozalaki na étape na biso totiaki kwanga na biso na bassin mpona ekita mai. Sikoyo ekiti mai bomoni
ekiti mai nyonso bomoni ezalaki monene sikoyo ekiti mai nyonso ekiti tolingi tokende konika yango mpona tobanda sikoyo tokoti sikoyo na etape oyo mpenza kwanga mpenza yango moko esalamaka donc tolanda bandeko na nga sikoyo awa tolongoli kwanga na biso tobandi konika baetape ya konika ezalaka misatu oyo nanu boye tobandi na konika boye ntango kwanga ebimi na saki tozonika yango boye mais ntango ozonika il faut kobakisa mwa mai moke mpo elembisa yango moke tozonika boye mpona tosala boule tokende kotia yango na moto soki ebimi na moto tokonika lisusu donc tolanda kaka tokolakisa bino étape par étape mpona video ezala molai te avant so tosali boule mpona ekende na moto tokolakisa bino lisusu. Merci. Bonjour, hey bandeko, sorry. Bonjour, c'est Kota. Kwanga na biso sikoyo yango oyo toniki totie na chasse oyo eza première étape ya kotia na chasse tozotokisa yango après kotokisa yango wana tokonika yango lisusu donc fo avant otia chasse na yo kwanga no boye na kati excuse biso toya na bana sorry mwana azoderange avant otia chasse na yo boye kwanga no boye il faut tokisa mai ezala deja moto mpo ewumela te. Merci, tozolandaka toujours. Oui bandeko na nga asko bomoni après avoir kotokisa kwanga yango tozeli 20 minutes boule yango ebimi fo kotika yango 20 minutes mpo etoka boye bomoni ndenge eza pembe na kote mosusu etoki siko tokoketia yango na mashine mpona tonika yango moko mosusu tokolakisa posisi soko oza na mashine te ndenge kokonika mais mpona biso tozala besoin kobameta tokotia na mashine. Merci. Oui bandeko na nga wana bomoni totie kwanga na kati ya mashine bomoni yango ndenge tonikama kote dérange na yo te soko oza na mashine te moko mosusu tokozwa temps na biso ya kolakisa soki oza na mashine te koma okoki konika yango biso lokola moma ebandeki koya te ekusani eza mosala ebele yango totie yango na mashine boye mais nanu esili te tozokontinue kaka awa ndenge eza na mashine bokobalobasama mai na yo moke moke po permettre kwanga na yo elemba donc toza awa tokolakisa su mwa moke bien tokokuta na etape oyo ya kotia nini ya kotia ntango tokokoma kosala bani woni wana sikoyo boye tozosimba tozoteste totala soki ekomi deja kolemba ke ekomi prêt mpona kotia na baforme ya kwanga kwa sikoyo tokolinga tobakisa mai moke mpona elemba bien donc tokutani bomoni sikoyo wana tobakisi mai mpona enika yango eza kaka ndenge moko mpo ata soki oza na mashine te ntango onika il faut toujours kobakisaka mai mpo epermettre kwanga na yo ezala soft donc ezala ya kolemba wana totie mai na biso tokontinue konika donc tokutani etape oyo ekolanda wana. Oui bandeko na ngai tozalaki na bino elongo bomonaki ndenge tonikaki kwanga na biso na mashine eniki yango ekomisi yango boye sikoyo tolingi tobanda kopesa yango juste forme mpona totokisa yango ekoma mpenza kwanga ndenge tomonaka wana toliaka. Donc merci beaucoup. Bandeko na ngai wana sikoyo bomoni totie bongo tokati babulu wana tolingi tonika kwanga na biso topesa yango forme ndenge boyebi kwanga ezalaka wana bomoni. D'abord faut kosukola maboko très bien mpona kosala parce que oza obligé ya kolata gant te deja nalobaki yango oza obligé ya kolata gant te donc olonika boye mashine deja esalaki nango mosala nyonso nde tolobaki moko mosusu tozwi temps tokolakisa ndeni okoki mpe konika sans machine donc machine deja esalaki nango mosala nyonso biso awa tozopesa juste forme na sur ke bozomona kanga na biso nde tosala na sur bien bozomona donc
Pourquoi machine déjà nika qui soit vraiment na musala belé au ça té eza juste toujours pesa en forme bozomona ça là toujours pesa kwa na biso forme omoni yango kwa na biso yango na ezui forme placer yango na plateau tokotia lisusu mosusu tosala lisusu ata mibale omoni toujours pesa en forme juste topesa en forme topesa mpo totiaki de ya mai ntango ezalaki na mashini donc tozopesa yango juste forme omoni mpe ezala boye soki ozosala osalela ya mashini te soki ozonika boye eke omoni ke mai eza ekwanga eza mwa makasi wana nde sikoyo ozobakisa mai na yo ozotala oza na oblige kolata bagan te me nga na préféré kolata bagan nasaleli planche na nga oyo eza mpona planche na nga ya mapa bagato bomoni tosala lisusu ata moko comme ça tokocontinue après tokoya lisusu nasala ata misatu omona ozofina ozosala donc toujours pesa toujours namonanga ebimi mwa moke papa misusu nabakisa donc voilà pesa mpona na biso forme unique pesa en forme pesa mpona na biso forme omoni ok bandeko tokei nanu mpo tosala yango mwa mbangu tozozonga apres na etape mosusu kaka oyo tozali merci bandeko na ngai wana bomoni tozongi bomoni mpanga na biso emonana bien te nabongisa mpe kamera omoni kwanga na biso yango oyo natombola plateau moki omoni kwanga na biso yango oyo tosali yango baforme sikoyo tolingi tokende kokanga yango mpona kokanga yango toza na besoin ya papier film na biso ya pembe oyo tosalela papier aluminium okoki kosalela makasa me nga nalingi kosalela makasa te parce que makasa na so ezotoka esalaka solo na ndako na kosalela makasa te na kosalela papier aluminium ekotouche nango kwanga na biso te donc mpona kobanda tosala boye tozwi chasse film na biso totie boye totie nde bomoni toplace wana tozwi kwanga na biso totie toplace j'espère que bozomona très bien nabenga caméra moke toplace tozwi tobandi kolinga bomoni tobandi kolinga ok tozolinga boye excuse video yo ekozala mwa molai parce que kosala kwanga eza betape ebele nde bomona tosala déjà première partie eza na kati ya chaîne deuxième partie oyo eza mpe troisième partie bozomona tolingi bongo fokanga awa bien mpo oyo nde chasse oyo nde mutu ekosala kwanga na yo ekota mai te ozolinga excuse naolongola bagan parce que étape oyo nde naozolinga bongo bagan ezokangama na passe lisu maboko na nga deja na sokola ya maboko me na passe lisu maboko na nga chasse ezokangama na gan ozolinga très bien ozolinga video ekozala vraiment molai parce que kosala kwanga eza betape ebele totie lisusu mpona tokeka tolakisa ta de olakisa de otie lisusu soki olingi osala omoni ke ozokomprendre te okoki na yo video ndenge ezala nango na option ke okoki kobandela soki oza mpe na question moko okoki toujours kotuna biso mpona kotika commentaire wana na se ya commentaire otiki tokorépondre mpo torépondra toujours na bacommentaire tozolinga très bien tozolinga boye nde kopermettre kwanga na yo ekota mai te alors tosali kaka nanu bongo mpona
video eza molai te toye tolakisa po tozwi papier aluminium na biso toplace yango awa tokosala susu meme tozwi kwanga na biso toplace. J'espère que caméra ezolakisa bien. Tozwi kwanga na biso toplace tozolinga très bien. Bomoni tolingi tobongisi boye kosala bien po kwanga ekota mai te. Tozwi makasa na biso tote boye tozota boye bolimbisi nde tozokontinue toujours kosenga video eza molai oke oye lisusu na ngambu oyo oke boye oke ale tokozwa po singa na biso oza na oblige kosalela singa te soki olingi me biso tozosala singa. Tozwi singa tobandi kolinga boye kofina makasi te po soki ofini makasi ere ekoki kotoka kuna ekopandana ozotala nango kaka likolo boye otya likolo bandeko wana tosala susu moko mpona tolakisa. Tozwi susu papier aluminium na biso tote tozwi kwanga na biso toplace na kati ya voie STV officiel tobandi kolinga tozolinga oke vas-y etaye okozisi ozwi oke ok ozwi singa nao tobandi tokanga tobandi kolinga makasi te po ekopanza kolinga makasi te mpona ekopanza kwanga ntango ekotoka. Bandeko na ngai bomoni kwanga na biso yango oyo tosisi kokanga yango bomoni tokangi tosilisi ekomi prêt mpona okende na moto awa totokisi mai na biso. Il faut kotokisa mai po permettre yo kwanga na yo eumela te ntango otya yango ke mai eza malili obandi kotokisa donc so otokisi deja mai ekoumela te. Awa tobandi kotya kwanga na biso nga nzungu na nga eza munene te na kotya je crois natie natala natie 6 kwanga na kati ya nzungu na nga. So oza na nzungu ya munene okoki na yo mpe kotya plus nga natie 6 mpo nzungu na nga eza munene te. Bon lokola mai deja tokaki boye kwanga na nga mpe edindi nyonso na kati ya mai na kopesa yango seulement 20 minutes po kwanga il faut pas pe etoka mingi po soki etoki mingi donc ebebaka. Donc yanga lokola eza boye 20 minutes après na longoli yango tokutani juste après kwanga na biso soki ebeli. Merci. Oui, bon ndeko na nga kwanga na biso yango oyo ebeli kwanga na biso yango oyo ebeli yango oyo kwanga na biso etokaki tolongoli yango na moto yango oyo kwanga na biso yango oyo ebeli donc toyekoli kaka bayekola kaka biso mpe toyekoli bino mpe bokoki koyekola kwanga na biso yango oyo ebeli yango oyo
Fideli. Merci beaucoup na bino nyonso bandeko na nga bozo bata na bino pona kolanda ba video na biso nzambe na lola pambola bino abakisa bino oyo ezangi soki pe nano s'abonner te s'abonner ozala desi te. Merci beaucoup tokutani na bémission oyo nyonso ezali koya na bémission nyonso koya nsima oza na remarque suggestion question nyonso tiki kaka na se ya bacommentaire tokorépondre. Bye. Oh Seigneur notre Dieu, merci.